Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Tania obengi leketu poka ka opesa réponse n'émission oyo toleka ona loveli yo pona Karine Mokonzi. Tania mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba randonnette mbote bato balela net. Tania ozana niveau Tania mutandi awanga niveau na yazate mais Karine Mokonzi azana niveau supérieur na minute. Tania moko non Tania moko mape Tania Mokonzi Tania mabeti. Tania nalobeli yo bien eza te kosalaki analyse biso to critiquer yo. Tania natali yo nalanda ko partout namoni yo na Congo liziba olobi na leketcho bafani na bino nga nasali analyse nanga heureusement osali ndenge nalobaki. Tania okutani na papa malongi leketcho po place wana lisusu osali erreur. Soki moto alobeli yo ndenge nga nalobaki ndenge nasali première partie wana jamais de la vie okoki kolobaki nasali analyse nanga bafani na bino. Donc moto ozolobela ayebani te na net, moto ozolobela aza na succès te na net. Donc eza ngai siko yo olingi kolobela nga wana eza mabe ozobuka mibeko ya net olingi kofula ngai. Tania mabedi bafulaka moto bifulela te na net. Tania mabedi Tania yango nazoloba noke Karine Mokonzi aza na niveau supérieur. Bien sûr ye pe afulaka bato bifulela mais stratégiquement. Tania mabedi zala calme toyebi yo bien ndenge ozali tolobi première partie. Donc ntango nalobi makambo ya kolia ya mikili yo sikoyo likambo oyo osali olambi loso olambi madesu olobi na mafuta mbilelaka gumu. Karine sasala biloko wana ndako na yo si tomona ozalaka na ndako ya kitoko na niveau Congo ozo comprendre. Tania mabedi si tomona olataka kitoko na niveau ya Congo, si toyeba ozalaka na voix rock na niveau ya Congo, si toyeba ozalaka na bilamba ebele basosiela kitoko koleka ba Karine Mokonzi na niveau ya Congo. Mais lelo Karine Mokonzi azali mikiliste nazo répéter. Donc elingi koloba boye ndako no oyo oza nango ezali 3 pièces. Mais sikoyo moto moko aza sikoyo na poto aza na studio. Donc studio wana kaka eleki parce que mbetu azolala ezalaka na bakombo
esalaka bamassage ozoka mbetu kombo kola cambialize ozoka comme on dirait moto me mbetu matela kola cambialize siko matela ya yo ekoza na komboni ozomona na niveau ya Congo oui oza na top nalobaki mpe bien Karine Mokonzi azalaki kobanga yo donc aza korespecte yo aza komona na niveau moko ya likolo na bacamarade na ye aza komona Yvette Kalombo na niveau moko ya likolo na bacamarade na ye oyo baza na équipe nationale par rapport na bango mais na réalité azalaki toujours puissant ke bino na kati ya Congo azalaki toujours na succès na kati ya Congo po bomona bapreuve Karine Mokonzi ntango nano asali équipe nationale te ntango nano esalami te bon ntango nano akomi leader équipe nationale te mpo moto asalango eza leketio nsima na yango liboso asala yango Grace Mbisi aloba na ye bien bwaka yanga mabanga ye aboya parce que ayebaki aza na lupemba Grace Mbisi mpe soki abengai parce que aza na lupemba epo olobiki ngai naza fani équipe nationale fani ya Karine Mokonzi non ngai naza fani ya Karine Mokonzi te naza mpe fani ya équipe nationale te nga nazotala réalité nga naza fani ya internet naza fani na bino nyonso epuis naza boss ya site oyo epuis naza boss na vie normale nazala na économie banda 14 ans nti moko na kokufa na ozalaka na mbongo mais naza fani na ye te nga naza fani kaka ya motu moko na kati ya internet oyo aza mpe mwana mwasi eza Grace Mbisi la sexy donc nga nazalaka nde fani na ye mais ntango nazolobela Karine mpo azali na niveau supérieur moto akokodute nango aza te aza puissant ya bapuissant makambo nyonso asalaka mpe bozomona yango tani ya mabedi yo nasengi yo kaka omikitisa soko komikitisa te tia kaka normal komikitisa te komimatisa te nalobaki no kaka respecte valeur ya moninga na yo Karine Mokonzi arespecta mpe valeur oyo ya yo selon ye ndenge aza komonela yo arespecta ya Yvette Kalombo mpe ndenge aza komonela ye tani ya mabedi eza kaka wana eza likambo mosusu te yo osalaki analyse te mosalaki émission ozomona likambo eza ya bato mibale Janvier na Karine Mokonzi Janvier azali bras droit ya Karine Mokonzi sikoyo solo na bras droit sikoyo Karine Mokonzi telefone eza ya kofungwama ouvert 24 heures sur 24 heures mais okoki kobenga te même message okoki kotika te mpo ozoyoka soni te ozoloba na baémission nakozwa ta ya kobenga ye te nakobenga kaka mokutani na Janvier osolo yango wana nde etindaki nga naloba tani ya mabedi contre yo te mpo nalingako mpe mingi bino basi tu internet namonaka bino kitoko nalela bino makasi me natombaka kaka mourese donc natomba mourese ya mwasi moko kaka oyo mpenza nakokotia na palin aza na net kombo na ye donc ye mwasi wana nakokotia ye awa natie na palin nalukeli ye na domestique ya une semaine te mayaka kaka une fois par semaine mpona kosala service général kosukola biloko to ya palin madame manosala kaka oyo ya likolo likolo donc mwasi wana aza na bino na net chroniqueuse wana kombo na ye bon na oloba ngo na so nasukisi mpo wana aza madame oyo naza amoureuse na ye oyo mpenza nakokotia na palin maintenant natie litoi te chaque jour natalaka ye natalaka bote na ye nazotanga kombo na ye kala te ozoyoka aza mpe moninga na yo yango wana tania mpo comprendre ke naza contre bino te naza fanatique na bino
bino nyonso bolekaka na net na baoyo basalaka kaka te view. Donc namonaka bino, natalaka bino nyonso, nasepelaka na bino nyonso, surtout napuyaka bino makasi parce que nalingi ke fo bokende liboso po banyokoli bino na batelevizio stage po koma wana mbongo fo leka kote mbongo mosala mpe bozwaka te sikoyo bokoti na net. Donc naza pour bino yango omoni nasepeli ndenge papa malongi leketu akutani na yo apesi yo signal non place wana balobaka te soki olobi kofula motu wana yango wana coach ibenge eza leketu ndenge nalobaki na yo olingi ofula nga po rien komo kofula ngai leketu ye moko abengaka nga tosololaka toyebi bacode kokanisa te soki alobi bongo ke ayina ngai non ngai na leketu tosololaka toyebi bacode semaine ope ndenge toza bwaza ya kobloke nga mais eza normal eza code ya net. Tania Mabedi yo moko lobango bien okende tina EcoRDC okende na bachaîne mosusu lobango bien mosala mosusu kote kuna ozokoka te mpo ndenge ezali na vitesse nango lelo omaîtrise na Congo réalité ocomprendre réalité ya mokili. Tania Mabedi mosala ekomokende kitoko sikoyo nde nano maîtrise succès internet te nano maîtrise niveau te ndenge nini okokomatisa yo ozotourne kaka na rond-point na ndimi teke yo ozali moto obetaka na rond-point Kimpwanza. Yo fo kende fo tumba tala Grace Mbisi azali Kofi Olomide ya presse tala Karine Mokonzi azali Werason mokonzi banyama ya la presse ya internet ozo comprendre yango wana yo luka moyen soko ozala nani okobima mpe faliti Tania Mabedi ozolakisa bakiti ozolakisa palais olobi non tika sikoyo fani wana kanisa enga nalaka mabe non Karine Mokonzi alakisa ndako na yo Karine Mokonzi alakisa vi na yo Karine Mokonzi alobela yo Karine Mokonzi afula yo biso toyebi yo soki batuni boyebi Tania ndenge nini camarade ya Karine Mokonzi. Tania alataka mabe obe alataka kitoko non alataka kitoko boyebi yango ndenge nini parce que Karine Mokonzi amema caméra pour l'équipe nationale. Tania aza na ndako ezalaka propre oui parce que Karine Mokonzi amema aloba Tania yo ndenge olela donc nyonso Karine Mokonzi sasala oyo ozolakisa biso sikoyo yo fosala ya yo Tania Mabedi eza mpona intérêt na yo mpo ozotourne na rond-point. Karine Mokonzi alakisa biso liboso sanda Kisinzora ekosala erreur na manike baye kolakisa biso fo ndako ya Karine Mokonzi ube vrai ndako mpe toyebi te na Kaleson Modinga sikoyo epesa susu valeur makasi na Karine Mokonzi akangisa Kisinzora par la langue atubeli Karine Mokonzi abikisi ye au nom ya ye moko soki nani nayebi te bon wana fo kotuna JF Efonge po azalaka kote na bango. Grace Mbisi ye azalaka kote ya Benin. Sikoyo Karine Mokonzi ape kolakisa ndako mosusu critique studio aza komata nsima ye kolakisa ndako asuka ya bakiti ya 4000 euros. Bamikiliste bakoma kwenda ndako wana c'est ça biloko ya komata nalobi te kolanda ye mais non eza bongo Werason ya bajournaliste eza Karine Mokonzi Kofi Olomide ezali Grace Mbisi yo kodima fali okodima mpe okombolingi mais sikoyo yo Tania Mabedi olingi komikitsa te olingi kozala na likolo mais wana eza imagination na yo eza imagination na yo oza kaka sikoyo na minito likolo ya Jael Show oza kaka likolo ya bato boza na bango kaka kuna même leketu ndenge aza wana aza très mayele ta mosu ozomona oza likolo na ye nzoka soko mai na se nazoloba no bongo parce que nasola même na journaliste na nga
mignon de la presse. Aza ennemi monene ya Leketsu. Mais a confirma oui, Leketsu aza mayele. Nga nalobi ne non. Bongo Karine Mokonzi akata classe na 12 ans. Akinda la zamba. Ya lobi non akata classe na 12 ans. Aza susu mayele. Ozomona. Même bato baza binemi ya Leketsu na Karine Mokonzi. Mais balobaka ba vérité na mayele ndenge bazali. Ozolanda yango wana tani ya mabe. Émission ya liboso ezalaki mpona intérêt na yo, mpona intérêt ya net. Nga susi na nga bato ya net nde bamata, bato ya net nde bofulama. Nga na age oyo nazali, oui nazokoni toujours koyoka bilengi ya mokili. Mais nayoka babilengi na bilengi bana na botama. Voire même temps tozalaki bapauvre. Bon, bango bazaka bapauvre nga nakoma riche. Même nazoketa ndika. Bandika na ngai ya kitoko ozoliango na kitele ezoka gu. Ozolanda. Donc nazala toujours na esengo. Nakanisa yo mpe fo ozala na esengo ya vi na yo. Alors, esengo no te ezosenga kaka ke mpo Karine Mokonzi amona koka supérieur. Non. Karine Mokonzi alalaka na matela oyo olalaka te. Yo soko so matela batuni yo matela nini oza nango na ndako. Olobi nga naza na matela ya éponge. Mais biso matela éponge ça ne dit rien. Pour moni oza na matela éponge. Sikoyo fo bayeba matela na yo esali combien de mois na ndako. Ochansaki yango mokolo nini. Po biso tozalaki ebeba te kolaka ambialize. Kwa kombo ya matela. Bien sûr, on a madesu, otie mafuta mbila. Et ça va bien, oui, tant que ça naturel. Mais c'est comme ça, bah, ça les lieux madesu, bah, tu huile d'olive, à 500 mafuta mbila ningo le moki. Et aux années, bon, moi, n'explique pas, vous voyez, les arabes. Oh, Tania, ma belle. Mais quitter ça, ou bien métier normal. Dans la Yvette Colombo, amitié normal. Andimi frappe. Il y a Glororangi, Gloria, Olangi, a Pupula qui est que Pupula pas d'Iliango. A Seigneur Bando côté Puna. A Yogi Sonita comprendre que ça net. A Pessibe a Yokomo challenge. Et en gros, si vous avez yo siko challenge yango komi olakisi biloko si balakisela yo na nani na Karine Mokonzi po mona kazala moto ya malamu tango yo zobimaka ya supérieur ye Karine Mokonzi alobi te fona fula bango parce que camarade na donc oyo zolakisa ye salakisela yo na comprendre même pas ningi Leketsu a corriger au parti wana te. Bon, eza normal Leketsu akanisa eke asa pa na ye po avant ya pa na yo kosala émission awutaki nanu pa na ye asolobela makambo ndako po alinga koloba na yo Tania niveau siko tolakisela yo olinga kolia na mabele te olinga kokende kolia na bamesa oyo eza na nsima na yo eza bamesa ya sala manger donc mpona kolila siko soki ezalaki ndako ya Leketsu oui to ya Karine Mokonzi to ya Cynthia Wadon olinga kolia na mabele ou bien Egelson parce que bango baza na méthode wana tic-tac wana ozo comprendre ata baliaka na bamesa baliaka na sala manger mais na kati ya net bango baza na tic-tac wana donc Tania maledi oza na maboko ya moto kitoko Leketsu leke papa malongi kochi ibenge karate kuta azokoma ndenge ya Zidane po azontraine kitoko yango wana Tania mabedi likambo mabe ezawa te moto aza contre yo aza te oza camarade ya Karine Mokonzi mokili mobimba elingi ye kobanda na babebe première fois ntango azoloba boye onaloba mama alobi Karine mokanza ye sikoyo ngai fan ya 1000% ya Grace Mbisi la sexy nazolobela Karine Mokonzi même Grace Mbisi kuna azomituna mais fan nango oboni boye po ayebi nga mpe bino oh Tania Maledi oza mpe camarade
ya mwasi oyo nga nalingaka yango nazobala te apart kozwa kaka bato moko ya ere moko ndenge wana nazobala te parce que fona bala kaka fona tia liboso litoi po tabusa koboya momi na nga donc sheri na nga wana motema oyo nazolela ere nyonso surtout so aza sosi na moto fona banda liboso nani koboma libala wana soki nabomi libala nsima nango nabandi so kotia litoi non nakobanda litoi nabomi libala donc eza badevoir ebele sikoyo aza mpe camarade na yo kombo na ye ozoyoka ngo kaka sikoyo mpo nga nakosaka te nalobaka toujours vérité 90% ya vérité nakosaka kaka 10% yango wana inutile nasala yo mabe parce que boza na net bino nyonso nalela bino fort tuna sintiaka pasha koyebisa ndenge nalela bino papa net moto na banda kosoane liboso eza sintiaka pasha napresiaka ye mpe fort donc nalela bino nyonso kaka mwasi oyo ya ngai oyo motema oyo nalela mpo nabalaka tia na ndako ye nano nasoa na ye te ye wana oyebi kombo na ye naloba ngo ozoka kombo na sikoyo po comprendre bien kombo na ye ebanda na l nazoloba ngo toujours bokoyoka me banda na l bokonosala bacalcule boluka ba l kobanda na age ya 18 ans tina 60 ans boluka l ye wana otia na ndako na obala bon na comprendre oyo bino lise bozwi mais a nazolobela tani moto aza ya koyina yo aza te moto aza contre yo aza te au contraire oyo nyonso akangama na Karim mokonzi akoma mokonzi sauf les Ketsu parce que les Ketsu otikala les Ketsu papa malongi coach Ibenge otango les Ketsu abenganga tosolola natiki napembi na réfléchir nalobi non les Ketsu nakosala ndenge osola na ye te fo namona vraiment soki azalaka coach Ibenga solo soki azalaka nani mbala moko namona les Ketsu naza kozela beta shita nsima nzoka nde namona motu akita na parachute afungola te aye kofungola ngo kata kombeme na mabele nga efungwa mbala moko akita otakita mpe wapi akiti mbala moko na kongo liziba mbala moko na susu moki na gangi oyo atika lisusu Ibenge te oyo akomi Zidane yango wana yo tani mabedi oza na milie moko kitoko kaka mikitisa epai ya nani Karim mokonzi d'avance kozala susu normal te ndenge Yvette Kalombo aza normal yo sikoyo fo mikitisa mpo solekisi olingi kaka ozala na top wana Karim mokonzi atikelaki yango ozwa yango atikelaki osala yango ayokaki makambo na yo arespectaki yo ndenge Yesu ntango ayaki ntango na kokisi 12 ans te ndenge arespectaki bato baza koteya ye oyo alobaki na mama na ye mwasi naza na bato oyo bon oyebi kaka verse yango bien donc yo mpe sikoyo fotosa Karim mokonzi alalaka na kolaka réalisé matela eza na kombo 8 heures du temps olali na kolaka réalisé yo sikoyo olala na matela eza na kombo te oyo bino bokanisaka mpo bino omona kombo ya matela opesi kombo ya moto moko ateka asalaka badernier de bilamba bakwire neti nga nalati olobi non ye mpenza moto ayebana mpo ye azalaka na Japon mpo ye azalaka na non ayebani na bakwire ma ayebani na matela te ata otondisi ndako na yo na babilamba kobanda na rideau kobanda na kiti kobanda na matela elata kaka lomingo non soki lomingo ayebana na bamatela te ayebana na bakiti te ekosimba te meme olati survete okoti na ekipe oke boye otelami devant bajoueur ya minene ya mokili yo lobi non survete onga nalati ezali ya nani euti Japon oyebi bien oyebi nani bamutu baotalo baseki
balobi non biso na Sylvestre toyebi kaka bato oyo bakombo oyo ntango nyonso bake bakombo namona yango partout na quartier baseki oyo lisusu mpo moto wana ye moko kutalataka Sylvestre oyo azosala te yango elengi ndenge moko nazoyebisa yo sikoyo matela wana kari mokonzi azolalela miniti oyo kola cambialize yo imagine sikoyo niveau oyo biloko olakisi si tomona yango sikoyo osali nini osali rie omati non omati te bafani na yo moko bamoni nini non bamoni kaka ozali kobeta na rond-point kimpwanza na ndimi tozozela bayembela toza korond-point toza korond-point Tania mabedi benga leketso kolinga biloko wana te Tania mabedi bon nasukisi awe bongina lo bakombo ya madame ongalela mwasi ongalela chroniqueuse ongalela liboso fona boma libala soka zala mo deuxième eloko litoi troisième andima sima nango bamakambo olandaka baprocédure mbala moko pale soki bokumba mbala moko na bagnole esika na chasse soki bokumba te donc auto école accéléré bon mwasi nanga komona ye bon fictile madame komona ebandaka na eule eza simple donc komona ye mwasi yango aza na mwa sourire aza na mwa nzoto aza na mwa tai aza pembe baseri moko ndenge nazwa vertige nakende na Yvette Kalombo mbala moko nalengi na bike motema ezongisinga mbala moko mpa ya motema na balobi non mpa na yo yaleki basi tuna kitoko kolanda puissance ya Yvette Kalombo te kolanda ngambe na yala te yo kaka na ye mwasi nanga mokomone nani Laurette Aruna oki kombo kwani bogangi Laurette Aruna oh wosegani bogangi ni Laurette Aruna wana azani momi wana na motema na mais kofi lo mi devisi kasa alors je m'avais non quand je regarde momi mais au pona oui bon ngate mnaponi eza motema le cœur azali lore azalora la runa le cœur teme motimis la runa motimis ye wana bon nasukisi abotika malamu bobangati nalinga bino tu bato net mais nazalaka fani ya moto moko Grace Mbisi e mwasi onga nalingaka ezalaka moko Laurette Aruna. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.